mère Mende Nabino ya YouTube Tumbi, son excellence, monsieur le président de la République démocratique du Congo, Fachi Félix Tshilombo Tshisekedi. Lobima Benaye, na 6h05 minutes, la mère Mende a répliqué sans autorisation, il y a hiérarchie. Tous allés pour un intérêt général, tous allés pour nous protéger, pourquoi pas, Mokonzi Mboka, n'a pas insulte, n'a pas injure. Donc, vous avez le gouvernement parallèle, papi moi si autoproclamé, n'a pas muketi. Tumbi Mokonzi, au coup, t'as nzela na yo. Parce que Mokonzi a un problème à moutouté, Mokonzi a un musala pour un intérêt général. Mokonzi, batikali ko nommé était, parce que ce qu'on va nommer Moutou, en principe, on a fois long. Et puis, nomination nyonso, ils ont un décret topé par ordonnance pour que ça Moutou Azwa et Bungawana. Mais ils ont raté que Moutou Longwe, il a nommé Moutou Yavandewana. Ça n'existait pas. Donc, c'est le président élu, a mérité, le peuple a voté. Botika ba illusion, on a ba makanisi, et puis ba n'importe quoi, ba bobard, que ba vota qui était. Donc, bolobake, nanga ka mwasi nangai, bana nangai, monsieur Vital Kamere, mwasi na ye mama Amida, bandeko na ye, Kasai Mobimba, ba vota ka fayulu. Wane comme exagération. Mais bandeko nyoso ba critiquer, ba fingi ngai na ba commentaire na lela bino mabe. Il faut boza la cap, pour ça la paix équilibre, c'est ça la démocratie. Ba injure, ba insulte na ki parangote. Eza nango makambo yaka bozaka bandeko na ngai o nazo ko lobedaka pona intérêt général soki mboka o ebongi ekozala pona na yo nanga na bandeko na yo bazana Congo mutu nyonso ko bénéficier nango. Donc ezali pona intérêt général. Vous comprendre ezande ndenge wana. Merci beaucoup ndenge bozola la mère Mende lelo na koloba mingi te na loksa bino ba image. Parce que Nazui lo kamalongate à part critique oyo mongo na yoki ke chef de l'état qui ko sangana ba kabiliste na lisanga ya le Grand Kasai ye aza Kasayen Grand Kasai ezala ki pona président Kabila te Grand Kasai eza pona ba Kasayen nyonso si ngapela daki Kasayen nde na kindeki yango bo bonela ba image wana na zate po ngana na kata Grand Kasai te. Voilà donc Grand Kasai ba invité ki chef de l'état tellement azab takam jato tendre la main na ye pona batu nyonso olingi oye oboyi na yo etali yo ye peso ko inviter ye akotala so amoni ke akoyipe koya aye so pa koya te atindi mutu pona la sala toujours proche la population. Donc rien à voir na moni na gangi penate na tie pression te po ba benginga na poto ba bisinga déjà que no ba critiquer visite na yekuna ke ko sangana ba kabiliste ba boshab banini boshab de la qui famille politique na de la qui PPRD mais azali ressortissant ya Kasai donc na kata Grand Kasai yango akineki kuna do ba la mère Mende certainement ba kozala pe kuna parce que bango tout bazali na kati ya Grand Kasai. Donc rien à voir na politique ezala qui association et ba bengisi Mokonzi Mboka akineki pour participer. Voilà, je crois aussi ba précision aza Mokonzi ya ba Congolais nyonso. Autre tozali ko boya ezande tribalisme, incitation à la haine. Yango tozali ko kebisa batu nyonso yo baza koloba mabe pona mboka et surtout ndeko mbusi qui filtrer partout tout ça mais na voyez ça bino logo moko o ezali pouvoir ya Fachi, pouvoir ya peuple. Oh eza différent ba pouvoir nyonso leki. Parce que d'abord ezali IDPS c'est le parti de masse et c'est qu'a Facha outi. Donc ce qu'on y a ko guerre, on sa rébellion et là ko liboso fait ba kokuta na ba combattant, donc ba fils mukoko, ba yokason, ba fu musabata, na ba yoka na ngati. Bana mumele. Oyo pena bazala ka ba combattant, ba sala ba action na mboka o kuta na bango. To bango ba waya nana. Soko vide bango, la police yi. Au vide la police, FRDC na ba peme baye. Au vide bango, mama nanga ye. No kwa ye. Mura. Soko vide mura, we ba na suka nango mwana mateta ye. Soko simbi Fachi, o simbi mwana matete. Vous voyez bien,
Donald Trump. Ce qu'on simbi Fachi, on simbi moi na matete. Donc, bolon la route idée on a ba rébellion na bino wana meke wana on toko infiltrer bato. Et puis ba chef de localité, ba chef de rue Moussala et bandi. Lisu likolo a lisu. Yo kamela trop recensement faut banda ko ba d'abord ba bailleur ni ba locataire na bango elonga sike continue à venir. Information directe na chef de localité. Chef de localité, information rapidement na bureau de quartier. Bureau de quartier na commune. Oye Kinshasa elonga sika na quartier, chef de rue, information fait comme mbangu to identifier mutu. L'esprit a bien na cadre de vigilance, ko battre la mokonzi, ko battre la paix, pouvoir ya peuple. Voilà, en dehors de ça, la Sabino qu'il y a eu une matinée politique hier na parlement, comment dirais-je, na siège à UDPS, voulais-je dire, qu'on a Augustin Kabouya, donc secrétaire général adjoint chargé de la communication, mobilisation, et implantation, il y a parti, à ce qui parole, à Kebisa qui peut battre, à Kebisa qui peut battre, beaucoup tout à l'heure, mais avant cela, besoin d'abord spot publicitaire nabiso parce que tu commune déjà tu commune sponsor nabiso et bandi yo personne kozana ba spot na yo yaka kokota tu na besoin ba sponsor boli que ça ba spot na tindika pour impact zali ya kosakanati besoin nos pages publicitaires on se retrouve tout juste après suivez une pour les meilleurs Nico Business Car number 1 Nouvelle Jérusalem Nico Business les meilleurs oui le meilleur Nico Business l'exemple oui l'exemple il est l'histoire de la jeune Nouvelle Jérusalem Nico Business Car nalobi boya awawa bozala décité mituka nyoso confort garantie assurée kilométrage normal bamituka yote na prix ya bien en plus incomparable prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car tukuna importe miotoka ya kuachana kisha eko nafanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car eko nauzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba tuko ku numero 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Voilà, retourne à plateau. Cette fois-ci, Botala Sikoyo, ce qui a été lancement officiel, il y a la diaspora, va lancer Makamouya assainissement. Voilà, il y a besoin. La diaspora va bengangai, il y a CV, d'après ma bête, boya lango kaka. Mais, tous a besoin ya baoyo bakinaki ko yiba mayele ya mindele baya nango pour le développement ya mboka. Botala diaspora congolaise. O ba komi déjà babandi musala. Baseli chef de l'état pesa bango mbongo te. Baseli kesa l'état bimisa mbongo te. Bazui mosolo na bango moko. Oyo basali na poto babandi déjà pour le développement ya mboka. Babandi pour assainissement ya ville ya Kinshasa na mwa moke bazana ngo. Bazana matériel mingi te. Soki pour na poto na matériel Bangin, biloke belé ba paou, ba lini, ba rato, ba ramasse feuille. Oh, ça n'a pas d'assainissement, il y a ville à Kinshasa, Tindela Bango, et que ça la paix qui toko mingi pour l'intérêt général. Bon, t'as même ce qui a été lancement officiel, il y a événement. Regardez. Voilà, Tindika TV, bozomona diaspora oyo balobaki ke baye na Kinshasa. Diaspora baye koluka musala te. Diaspora baye kopesa musala. Voilà la différence.
oyo bazanango muke bazanango mayele bazwi libanda mboka baye babandi oya bango baye na ba CV penzate mais baye na moi et loko un plus aux monde les soutien au plan d'action du président de la République, c'est-à-dire baye ko pesa un plus baye ko pesa maboko na mokonzi ya mboka mais baye ko senga mbongo pa mokonzi ya mboka te. Donc voilà de gens comme ça où tous on a besoin boyibi mayele na poto bozimo mosolo na poto boye ko investir boye ko soutenir mokonzi ya mboka parce que aza magicien te ye moko okokate mais avec appui ba soutien na bino nde mboka oyo ko telema. Et voilà babani na assainissement brigade d'intervention rapide ils ont senga matériel ils ont senga bakamubele moi mosolo motivation na bato kosala bango babandi etikali yo peyaka voilà toyoka bango. Merci touti kokutana na bourgmestre na biso ya commune ya Limete na banzi ke ndeko na biso Douglas Nkulu auti ko yamba biso awa lelo pona ko meka ko présenter projet oyo tozo banda nango dès demain. Il y a brigade lancement officiel, il y a brigade d'intervention rapide d'assainissement. Je crois que makambo ya kocha biloko ko boaka salité na nzela, je crois que makambo wana ezosila parce que mibeko ezwami et biso tozali wana pona ko accompagner le chef de l'État na musala oyo azali kolinga mboka na biso ekende liboso. Donc je viens de dire que nous venons d'être reçus par les bourgmestres de la ville, M. Douglas Nkulu. Je parle de bourgmestre de la commune de Limete, vous m'excuserez. Alors c'est par rapport au lancement officiel des brigades d'intervention rapide d'assainissement. C'est un grand projet de la grande diaspora qui vient accompagner le chef de l'État dans son programme et dans sa grande vision. Donc je vous dis que là, nous venons d'être reçus par le bourgmestre de la ville et nous lançons déjà officiellement notre brigade d'intervention rapide d'assainissement. Ouais, nous avons lancé projet Mokwawa. Bon, merci monsieur le journaliste. Ma soleil Zali Nengo Yoki, Mamakina, commune Limete, en tant qu'autorité communale, et puis tout solo là, na Otali, assainissement, il y a ville de Kinshasa, mais tout ce qu'on banda, on a limité pour Bosoto Leki, salité Leki, Batubako pour vivre dans le modèle OT. Donc, toujours mon conduit à Sika, Tolini pe Mboka, ils ont un Sika. Barubi aza Mboka Pembe, Mboka pe comme Pembe. C'est-à-dire que to bandana no kobongisa, moko liboso banda ko na biso, liboso ya lopango na biso, ne wana ne toko booster ba maladie o ya salité ba malaria ba typhoïde, toko sala na kolongono pe to tonga ekolo. Pour ceux qui peuple azali malade, aza bonne santé te, ata ba investisseur o toya na bango, ba ko sala musana nani. Dès lors que ba tios baza ko bela. Donc on a compris que to bandina nous initiative il y a qu'on conscientiser notre peuple, pour conscientiser bande commune à limiter pour aider tout bandana nous ko bongisa environnement na biso millions na biso na yangonde to ko en bonne santé pe to ko yeba ko tombola ekolo na biso na misala pe na makambo mo mingi. Bonjour d'abord. Bonjour Jean-Luc Medinette. OK. Tout mon lancement et salami a projet na bino ya intervention rapide à assainissement. Et ça, on a makambo ezali vision mobimba na banzi ke tozalaki na binowa bomonaki na yaki liboso na lobaki na batu photo kende na musala. Donc vision ezali brigade d'intervention rapide d'assainissement ezali d'abord na ba étape nango tozo bande ko conscientiser batu d'abord pour la salubrité. Il y a trop de saleté, notre ville vraiment est à poubelle. Alors tokoki kozelete ke bamindele ba ya poto baba na musala wana biso moko to bandi nanu nous avons engagé batu lobby pour que batu nyonso va prendre conscience d'abord c'est projet de conscientisation avenue par avenue maison par maison pour que batu bazo conscience que tant aux autres basalité aux autres bois kananzela et ce n'est pas que yonde aux autres contribuer à la discussion yanzela wana il y a ba maladie donc il faut que batu va prendre conscience je m'excuse comme il fait non va prendre conscience que tozali par acteur ba mettre en scène il y a propriété na biso na protection na biso pour na précarité maladie donc brigade y on a mobiliser sensibiliser après ça il y aura d'autres étapes je vais vous présenter d'ici là je crois que demain déjà nous avons la grande réunion qu'on appelle forum
de la grande diaspora, toute diaspora confondue. Et ça sera à 11h. Je pense que l'hôtel, c'est l'hôtel Tons. J'attends le nom de l'hôtel est ici. Tampon. Hôtel Tampon, Hôtel Tampon, ils à côté à sur Flambeau. Ok. Mais la diaspora, on va combien belé, Non. Nous avons reçu le mandat du président pour réunir tout le monde ensemble. Je crois demain, vous allez voir la grande diaspora. Nous serons à peu près à 400 personnes. La première réunion, nous étions à 60 quelques. Mais cette fois-ci, nous avons mis tout le monde ensemble. Ensemble, on est très fort. Parce que Tozali na mesure et Tozali na vision ya Mokonzi. On a Tolinga Pembo Kanabiso. Et puis, dans une réconciliation. Si vous projet de bannir assainissement. Assainissement qui mouta côté en terre, qui mouta na batat. Toya ou apona ko jije mutu. Attention ngai. Ngam na lobby. Qui mouta à côté en terre avec la taxe nyonso ya JA. Dino bo bandi projet. Bonalo na batat ko dozoate. Boko sala ngona miracle ni. Mon frère, il faut une référence. Tant aux autres les Cambouchos, on a une référence. Il y a un abisso, qui parfois n'avait pas la référence. Nous voulons la visibilité. Nous venons des États-Unis d'Amérique, nous sommes dans le pragmatisme. Nous avons pris des dispositions, nous n'allons pas les exposer ici, mais vous allez voir des routes vraiment propres. Vous allez voir des maisons propres, des parcelles propres, parce que nous avons des mesures. Nous voulons la prise de conscience. Je crois que ceux qui nous venons de la diaspora, ensemble na bango. Cette fois-ci, on ne va plus l'exclure. Là, papa qui mbuta na batunyo surtout la kisabango expérience, na expertise to yenango ya mikila poto. To vandi na ba mindele, mikolo pelé, ba 20 ans, ba 19 ans, tout long que oh ba ça les pas na bango, to ça les pas na biso. C'est très facile de rendre cette ville propre. Vous allez voir avec brigade, d'abord prise de conscience, après nous allons passer par des sanctions. Accompagné, parce qu'il y a des lois qui existent. Nous venons d'être avec le bourgmestre de la commune de Limete. Il y a des lois qui existent. Des lois sont là, mais les gens sont têtus. Mais nous allons conscientiser, continuer à conscientiser les gens pour que les gens respectent les lois. Vous avez vu les deux têtes, les partants et l'entrant. Ils ont respecté la constitution du pays. Ce sont des modèles. Nous devons tous respecter les lois du pays. C'est-à-dire que lorsqu'on vous retrouve, que vous résistez à continuer à détruire l'État ou bien les biens de l'État, ça mettre des stabilités, là il y a des lois qui vont vous attraper, Paiement ya batu wana bozi déjà makanisi. Ba salaire na bango, ba soins médicaux na bango, ba moyens na bango, ba protection hygiénique. Je crois qu'il y a des gens qui sont bien placés. La diaspora est constituée des experts, des médecins, des ingénieurs. Ils ont pris déjà des dispositions pour protéger et faire quelque chose. Donc, le salaire est abattu. Tant qu'on va engager Bango, c'est un engagement. Vous allez voir les salaires par rapport à la situation et à la circonstance. Ok, merci et surtout bonne chance. Merci mon frère, c'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup, je crois, pour ma précision. Botali Nengele Kelaki. Sans plus tarder, Botala, cette fois-ci, ce qui a été l'ambiance d'hier, la permanence sur IDPS, matinée politique avec Augustin Kabouya, Tonton Ogui, Mike Luzoladio, Tindika Bango. Besoin qu'il me salue, ni encore moins qu'il me donne son argent. Yani Bosso, Ngana Bandi, na qui combattant, na qui parlementaire de Bouti de l'eau. J'ai une histoire dans ce parti. Batuo lelo baza complexé devant tout le monde a makasi na bango. Makolo baboye. Lelo nayoki moko na bango alobike bako créer des ordres awa pour ba investisseurs bayate. Muzito doit avoir la honte. Muzito ne pouvait même pas ouvrir sa bouche. Je dois vous révéler un secret. Muzito n'a pas l'essence d'un homme d'État. N'est pas indépendant de son esprit. Avant réunion à Genève, où est-ce que vous avez déjà vu un homme politique responsable? Azoe Sabino que non, moi je n'ai pas de problème. Si vous voulez que nous soutenir Bino, il faut vous arranger avec Katoum. C'est honteux. Ayebisa Biso, na secrétaire général.
alobino soki bolina soutenir bino bobomisana mettre la pensée nanga yango tango aleki na Jeune Afrique alobi babuso bawana na yebaki que patron na ye Katumbi nda ebsie que va parler maintenant. Mais parlons même des diplômes. Lui-même Katumbi a quel diplôme? Il a étudié dans quelle université? Non, qu'on se dise un peu de vérité, ce n'est pas un sujet tabou. Parce que Nazomona Batunyoso Baza derrière lui, il dépêche vivre. Il dépêche vivre. Parce que Nazomona Batunyoso Bazo Landalande Nasima, Bazolo Bamakambwa diplôme. Katumbi atanga na université nini? Même humanité nini? Il faut arrêter ce débat là. Quand on te le verra kangote, cela ne veut pas dire que mon conservateur a un diplôme. Toti kako touché ba point oyo et comme mabiso. Tozonge la sikoyo makambu oyo elekani entre biso nandeko Joseph Kabila. Ngana koyeb Sabino Boy, j'assume ce que j'ai dit devant l'opinion tant nationale qu'internationale. Kabila est sérieux. Je vais vous le démontrer. Kabila, avant de quitter le pouvoir, a tali quelle est la formation politique sérieuse oyo et bundi bitumba oyo sans koya na butu ko zombongo epananga. A tali à l'objet que c'est l'idée de peste. Pour toute la première fois dans l'histoire de l'humanité, je dis bien que pour toute la première fois dans l'histoire de l'humanité, un militaire en fonction, puisqu'Azalaka militaire, a reconnaître que Moutouya Tiaki comme défunt a zuité à l'objet papa yo Moutozui soit Makamunyoso. Bolinga kia sala nini lisusu toyokana bo vérifier information wana avant akende abenga état-major na nyonso mobimba avant disi bango ayebisi bango ke banda lelo mokonzi na bino ye oyo bosalanga lisusu rapporté mutu wana bolingi asala nini pour les croire na babiloko ya zuloba. Et puis, jour et remise et reprise dans le palais de la nation. Asilisi Naye, il est sorti seul à côté de la Moutouka Naye, accueilli. Biso Tozabana Nzambe. Ça, c'est la main de Dieu qui est en train d'agir. Ba Oyo, Bazo Kanisake, l'IDPS va échouer, il se trompe. Ndeko na biso oyo akei akena lipamboli na biso bandeko na ye. Ndeko Félix akotikala ko échouer ata mukolo moko. Et puis naza kotala batu mususu yo lobi naloba est-ce que Ndeko Muzito asa ebisa bino pourquoi babengana na palu bino bapanzi sango naza koyebisa bino bokende botuna ye ayebisa bino pour des raisons de moralité akoloba même na bisika batebele bazate ayebi le pourquoi babengana na palu. Balingaka ko sentir yete, il sait le pourquoi. S'il continue, je vais étaler ça sur la place publique. Betango kaka. Loba yango. Il ne peut se vivre. C'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Je sais de quoi je parle. Nazako Loba Boye. Quand il va me suivre, ayeba bien que Muto ya zako lobawana azonga kasimate boyokaki tala nazaka monsieur oui té. Même quand je suis avec ma hiérarchie na ebisaka bango o il faut ko ebisa bango na ebisaka bango que soki na ebisi bino vérité té
oui, puisque nous sommes tout autour de vous. Un bon collaborateur est celui qui dit la vérité à son chef. Batou va respecter Bisso. Toyebi victoire Yamoutoute. Nous avons mérité cette victoire. Ti lelo batika la comme ma preuve na bango te que Toyebi bango victoire. Toyoka na malamu IDPS viva. Banda lelo mutu a intimidé binote. Baoyo baza kopelisa moto na message à haine tribal. Baye ba bien que IDPS a se laisser faire té. Nous allons réagir pour qu'on nous respecte. Yango tolobi boye. Le 15 février. Le 15 février, toko commémorer anniversaire ya parti Nanjili Sainte-Thérèse. Nalobi le 15 février oyo. Toko commémorer yango Nanjili Sainte-Thérèse. Boye binenge tolataka. Boye binenge tolataka. Biso tozana contrôle ya mboka oyo. Boyokaki président Joseph Kabila akena alimentation bazolanda bazobeta maboko. Eza boyete. Biso Katumbi auti awa na mabenyoso asalaki, il ne pouvait même pas mettre ses pieds en Europe. Amisalaki mwana bitinda ya président na biso Félix Tshisekedi. Poba yambaye Félix Tshisekedi mutu apesi na diaspora lobi mutu ye oyo. Mais to fabriquer bango après babalukeli biso. Mais to pesaki bango ba stratégie nyonso te. Balobi na minute oyo mususu nani Mbusa Nyamwisi. Mbusa Nyamwisi Mbusa Nyamwisi IDPS viva. Comme ye azana makanisi kaka ya koboma bato. Na minute oyo azotinda bandeko na ye awa. Azotinda bandeko na ye awa na manduki. Bazokota na ba chantier ya bandeko na ye oyo eza inachevé po basala mobulu awa. Mais biso IDPS tokobanga eloko moko te. Tokobanga eloko moko te. Toyokani malamu. Toyokani malamu. Mutu oyo ayebike bazosala ba commission po ayebana. Kombo na eza Martin Fayulu nde mwana bitinda na bango. Balukaki comment co-appliquer la même politique sur l'IDPS, mais comme à l'IDPS il y a une grande base, c'est une grande machine et simbaki nango yango naza koyebisa bino boy. Bino ba président ba parlement debout. Bozali bokita nanu boya nanu boy. Boya nanu boy bokita nanu. IDPS viva. IDPS viva. Bino ndenge bozali wana. Bogoki jamais na banda koyebisa bino. Boyamba batu wana te. Bayaka na ba parlement debout te pona kozwa moto. Tala bato bo fabriquer lelo bakomi koloba ke toyibi victoire na bango. Soki oleki na avenue de l'enseignement wana na permanence ya Fayulu eza même pas une capacité d'accueil, il y a 1000 personnes.
Sans coutu 1000 wa ata 50 lokola naza na bino awa banda lelo ata bomoni mutu toliaka na ye sani moko awa na makambo politique akoki jamais koya na parlement debout po azwa parole. Tokani malamu tokani malamu bomoni batoto fabriqué bayaka na ba parlement debout lelo bamisali ba conquérant na biso. À cause de ça tokotikala ko permettre lisusu mutu aya te bozonga boke novembre. UDPS viva lelo mokonzi na biso lelo akendeki ko visiter quand church amona basoda baliaka ndenge nini balalaka ndenge nini bana na bango batangaka ndenge nini bomona mutu amayele ya bwanya alobi malgré ba makambo nyonso bobongiselinga ifonga pe natala soda aliaka ndenge nini. Est-ce que kotala ba combattant po botala bitumba o to bandaki ko bunda ezaki pona ba combattant bango moko te ezalaki pona ba congolais nyonso bobetela mokonzi na biso maboko makasi. Nga nayebisaki bakonzi na nga boye soki eza na condition que ko défendre intérêt ya UDPS kotikala kaka na UDPS kokende sika mususu te ko défendre intérêt ya peuple congolais, je préfère même kotikala na ba combattant awa pona ko défendre mémoire ya Etienne Tshisekedi. Po ba oyo bazoya ko intimider ngana tuba mwa message yo komi cadre et koloba boyete. Comment est-ce que je peux être à l'aise quand notre chef est attaqué et menacé par des inconnus? Bato bazana histoire mon côté. Je pèse bien mes mots et je sais de quoi je parle. Nakotanga kombo na bango nyonso. Oya banda opposition avanga azate. Bango nyonso po bayebana babando ya pembeni na biso. Biso nde bafula ngenge bato tosala bango. Katika kosakana na biso keno UDPS aibi victoire. To ibi victoire ya mutu ata moko te. Abe donase chole akosi mokili mobimake ba déployaki 40 000 observateurs. Nazwaki liste na bango cartographie oyo ya seni. Puis seni mutu abandaki ko accréditer bato. Bango ba accréditaki bato 25 181 observateurs. 2 observateurs par centre. Sur 75 000 centres de vote, bango, ce qui est divisé par 2, bakozalana 12 000. Comment expliquer pour bota la bouzo bayabat? Balobi Fayulu et puis bande konanga na lingana bosana. Na cour constitutionnelle wana, bakoti ba requête mi balé. Ba requête wana eza ko se contredire kaka bango moko. Oyo bakomi Fayulu azana 62% de voix. Mususu bakomyo awazana 40 000%. Et azana 40%. Siko biso tolobi boy. Mais kaka bino moko bokomi biloko oyo. Dans un processus où il y avait 21 candidats, mais moko a eu 62%. Soyons sérieux. Et puis 62% wana, il n'y a qui même se manifester na ba nombre d'élus. Yé parti na yé. Bazu combien de députés? Et sida. Ezaka yé moko. Oyebi nenge balobaka ke il n'y a pas un crime parfait. Babilo ko wana bande konanga na ko yebisa bino boy. Mutu ako sabino te. Ayeb sabino te que non, nous allons défendre la vérité des urnes. C'est de la malhonnêteté politique. Ils n'ont aucune vérité des urnes au baza ko défendre. Ngai na travaillé na batunyo sowana na kati rassemblement. Nazaki responsable ya cellule de communication bino ba pansango boyebi yango.
Nayebi, quelle est l'influence Katumbi Azanango sur cette affaire de la Senko? Nazoïb Sabino, Abbé Chole, Ayamba Kibisongana, secrétaire général de Jean-Marc. Tovandi Naeboye, pendant 1h30, incapable de nous convaincre. Or, Bisson d'être convaincre. À lobby, puisque le problème était autour d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Bisson Tobandi pour avancer par argument, à Télimis. Mais comme il ne se gêne pas, le Kola Bango Bazo visé Mbongo. Puisque ceux qui va considérer Katumbi a coupé sa Bango Mbongote. Basi Baebi faiblesse naïe. Il faut Toko ça y est, comme ça il y a Missa Mbongo. IDPS viva! IDPS viva! Nakoye Sabino Boy. Pour Tosu qui s'anama solo na biso alelo. Biso bana IDPS toza batu oyo Nzambe apamboli. Boyebi na kati ya Bible mutu nyonso atangaka Bible ba mususu ba comprendre bayebaka te penser ensemble eza ndenge nini. Kaka place to telemi na bino awa. C'était le 30 avril de l'année passée. Et le 30 mars de l'année passée, jour ya congrès, Nzambe a utilisé kaka moko na kati ya balamuka wana. Kwa ya kosa la révélation awa. Aye a telemi ba pese micro kaka boy. Nzambe alobi loba makambo nga Nzambe na sina prévoir pona lingomba oyo. Alobi boye. Voilà, il s'agit de Madame Bazaïba. Alobi Félix est notre Josué. Il ne peut se vivre. Félix est notre Josué. À mon avis, il faut lutter. Lélo, 8 mois après, 9 mois après, Abosani Makamwa Lobaki. Lélo, ceux qui bozongi na histoire biblique, Yabana Israël. Tango bazo bima Égypte bazo ken. Tous les méchants bayelaki Pharaon bayebisieke. Kanga batwana batika la kaka ao. Boyebi sor na bango. Yango na koyebisa Moïse Katumbi boye na poko alelo. Qu'il intériorise mieux la parole de Dieu. IDPS a souffert pendant 37 ans. IDPS a zobima na pasi wazaki nango. Ba méchant mususu bayebiseke met votre argent en jeu pour bloquer l'IDPS. Voilà. Mais n'a pas quoi l'élo. Il va disparaître avec son argent. Amen. Personne ne peut jamais arrêter la volonté de Dieu. Il va disparaître avec son argent. Il ne verra personne à ses côtés. Alléluia. Tosi tokei. Ati kabiso tokomo kende. Pona kobimisa peuple congolais n'a pas si. Quel que soit son argent. Même tous ceux qui sont en train de faire recrutement de mercenaires, ils vont disparaître avec ça. En désordre. Ils ne sont pas plus puissants que l'armée céleste. Nous n'avons volé la victoire de personne. Biso, tokufela bandeko na biso na bitumba oyo. Baza na bilan mon côté bakoki ko présenter à la face du monde. Mais l'ambassade nyoso bazoko sawana. O bazoko ta. Bazo sala ba rapport bidon. Bazo lo que non, c'est Fayoulou qui a gagné. Je dis c'est faux et archi faux. Je donne ma main à couper. Ils font des déclarations sur base de billets verts. Fayoulou n'a jamais gagné des élections. Il est conscient de ça. Il est conscient de ça. Comme il s'est laissé comme garçon de course de Katumbi Mbemba, c'est comme ça qu'il fait tous les bruits dans tous les sens. Voyez bien que dans la Bible, Caïn a une konaye. Pour ceux qui ne le savent pas, Fayoulou prie dans une même église avec le chef de l'État. Le chef de l'État représente l'image d'Abel et Fayoulou représente l'image de Caïn. Naza koyebi sabino boye.
Biso IDPS tokotikala jamais ko croiser maboko que quelqu'un vienne jouer avec notre président. IDPS viva. Biso nanu tokundi mutu asala IDPS te. Bango bazana bilan te ya kopesa. Soki na lobi toza na réunion na ba veuve na ba orphelin ya IDPS permanence ekotonda. Mais bango bazana eloko ko présenter te. Ata porta exacte. IDPS viva. IDPS viva. Na lobi que le 15 février bisonyo sona Saint-Thérèse. Tokani. Soki buzoba eye tokolanse mot d'ordre bisonyo sona balabala. Tokani. Pona mukolo lelo tosuki wana. Biso peut te tuer. Son. Oui. Bon. Moussa Nyamouis, ça va pour sa rébellion, hein. Bon, bébé la bino, hein. Papa, biso non d'abord combattant, tous les combattants. Après combattant, tu as la police. Après la police, tu as la phare d'essai. Après phare d'essai, tu as la moura. Parce que Moussa Nyamouis, à côté de la wapi. D'abord, biso va combattre, tu as partout. Tu as autorisé, tu es rébellé pour côté de la wapi. Il y a un petit bangoké, tu bandi bagarre. Ah ouais, il est bandi. Donc, marche, ce que ça marche, ça contre marche. Tu coûtes un presse, tu douani. Donc, tu as attends pour petit caté. Parce que tout ce qui bangotant, Fayulu alingi kozonga te. Sokola alingi kozonga te, siko to bandi makambo. Biso moko, d'abord, babetizo babande kofinga d'ailleurs Félix Sekedi, président, notre chef de l'État. Président, Zali président même ya Fayulu. Même ya Kabila. Batu nyonso na minute il est le chef de l'État. Na minute eloko balingi kosala. Nazebi sabango ke awa masole bandi. Donc oya komeka koyoka son désordre. To bandi musala. To kolinga bêtise te. Nous voulons instaurer état de droit et la démocratie. État de droit, ce n'est pas dire que tu tires des salés. Moi c'est dans un andaku. Otikiye. Donc Fayulu aya kubeta. One état de droit. Donc état de droit c'est ceux qui mutu ayibi akoti boloko. Ceux qui mutu ache discours ya haine banyatiye. Donc ndenge zabo yo ya kolinga kosala marche na kotia ko contraindre le pouvoir ya président Félix. Biso na barabara. Toko banda marche et puis toko ebisa mbuzi ya mwisi boy. Tangu Kabila zalaka yo zalaka wapi? Le Amoni Félix faible. Je regrette ces gens. Amoni Mino faible. Non, biso ba combattant maman papa, oya makasi. Biso ba combattant to sala mokilo. C'est des combattants. Biso to sala mobutu nini? Mobutu ba zeko benga succès ko kumwena za banga. Aya, bakadoko ba yawa. Ba fuka mele ba combattant. Lelo Kabila fuka mele ba combattant ki pouvoir na ba combattant. Yo oyesi maboyo le bitembo sa nyamwisi o sala rébellion. Yaga te. Yaga. Préparez-vous en conséquence. Toi, Yona Mbemba, Nakatumbi, vous allez constater que tes biso toko se prendre en charge. Oh, il te recoute un prince. Yaza rebelle. Ah, papa na évité. To kamone to koche bora masango na nasima. Bon, Muzito, les sons Roloba. Muzito a combien d'immeubles? Lorsqu'on parle des opposants, on voit Muzito. Lorsqu'on parle des opposants à Congo, même Fayulu. Fayulu a outil les lots, franchement. Fayulu a yé, après si voix na yé. Voix oh, il y a qui les lots et qui n'a pas battu MSC. MSC, puisqu'il faut d'abord le gouverneur. Vois moi comment tu as été quand tu as dit Fayulu. Mais Babosani. Tshisekedi Félix, avant que le président Félix, le président Tshisekedi de son vivant a sali visite il y a Jean-Pierre même. Même Baza est un grand. Memba. Le président Tshisekedi a sali des voyages. À quel côté même na Pays-Bas. Le président Félix a yé à quel côté même na Boloko deux fois. Ce que le président Félix va gagner na Boloko. Est-ce que même Malinga qui est côté là? Voilà quelqu'un où il a expliqué la haine boy. Il y a un Mozito boy. Mozito, oye bibiso ba combattre. Et puis biso soki ba combattre bimi. Même si boye. Avant biso to banda bagarre. To ko tunu parti politique na ezani. Wazana plateforme soki ya nani soki na ebi comme na honte. Soki rouge, soki vert. Balou vert. Soki balou vert. Kotakisenga le bibo longola e. Parce qu'on nazo tuna bino. Bino soki nouvelle langue ko bandela wapi. Lokolo lo ka guerre tribal. Bimisa batu na yo. Mukolo yo so bimisa batu na prince, biso na prince.
soki osali otie totie donc zela bimisa bato na prince kete bazosala guerre siko attaque sareki tobandi bagare président avant d'aller tobondela ye la police evana batikela no biso batikela biso avant police akota avant guerre ebanda avant police akanga bango batikela biso nano tozo bango bazala pe mikuse et puis bavie wana soki bayoki combattant za nzela bango nyonso point bakuna la pongi à l'aise puisque biso pesa modote mukolo bazobimisa kaka o lelo bazosala marche soki babandi ville morte soki basali biso tobandi bon muzito alobi ye fa kene ko yebisa mindele bayate pour faire déstabiliser mo ba investisseur bayate yoga muzito aza escroc c'est un escroc qui fait muzito ayoka France oyo bazali kostenir bango puisque basombaki na chaîne basombaki TV5 basombaki France 24 basombaki RFI chaîne nyonso ezalaki Fayulu aza na 68 Fayulu aza na botan TV5 na pourcentage na ye RFI na pourcentage na ye BBC na pourcentage na ye na Sholi abe Sholi omoni Sholi abe Sholi moto anzambala tala bakane wana Sholi na évité hein yolala bien puisque na minute to bandi bitu yebisa ba congolais yebisa ba tunayo yo moto luki trouble oyo biso to zo revete combattant bani musala ce n'est pas dire que to bana chasse sala oyo bino bozo sala les allez pour contrer le pouvoir présent à exercer pouvoir après sa social na peuple congolais d'où maintenant nous les combattants de l'IDPS nous allons nous prendre en charge mais est-ce que yeta mo muzito azali premier ministre est-ce que l'IDPS bino kipagi yokana eloko ni salama na tunu na d'abord eloko salama tant muzito azo premier ministre mbala na mbala sito wele la pété bazwa biso yo lelo l'IDPS to wele même poste premier ministre to yebisa chibala ke biso to objectif na biso ezali magistrature suprême ezaki ke lelo l'IDPS a corriger mboka oyo akamba mais ba comprendre que omoni kona nini bato ala muka ce sont des gens bazaba matu ya masque ya ténèbres bazaba monde bazaba ta science et là on a bango bazo yeba déjà que ceux qui dépassent du pouvoir et automatiquement peuple congolais va se retrouver il faut étouffer yango na biso kete population avec Félix Sekedi président Bani Moussala président Bandi ezali po peuple congolais azwa destiné na maboko toko permettre muto kolinga ko étouffer état de droit na démocratie na social à congolais toko se prendre la chute toko étouffer ye na ndenga liboma o nyonso ko sala marche biso to sala marche le même jour o linga sala boyo asala meeting biso na meeting wana toko kota parce que total esika failo ko sala meeting cette fois-ci au cheto ba bêtise esili to bunda tango tozeko bunda ba bêtise biso ba gaz ba komata muni ba buma bango na permanence komata moko failo yebisa ngai mutu moko ya kufa atazo même famille moko atazo na litoi akenda na Lubumbashi ba beta gaz ekota na mutu kali bidu na dai na appel madame Ilaïla gaz ekoti madame na dai ça c'est mutu lisation benga conseil de sécurité lisation au benga conseil de sécurité téléphone peut sonner alinga yamba téléphone peut sonner ayambi alinga benga madame balle réel yani biso failo boy aux aventuriers on comme ko sala kina Shole biso ko biso to bandi méchant na biso ezali on a compris ça il y a tribalisme té méchant na biso ezali muntu alingi ko étouffer état de droit hôtel mais le peuple congolais yango to ko étouffer muntu wana jusqu'à dernière minute nous sommes déterminés population tous déterminés bakoyoka nini merci ngai na sengi na président na biso Félix Tshisekedi président Fati biso toza mama mombele baza mombele toboyi tribalisme tolingo sala musala kotala o ekolo bosinga na muyandi kotala ekolo te tolinga nga mobali nanga buka likolo mpona président Tshisekedi mpona IDPS alors IDPS tokosimba ngo mpenza boye koyoka biyoka yoka mombele bino nyonso bovotaki Fayulu ti jamais biso tovota Fayulu awuta wapi Fayulu awuta na IDPS biso tovota Félix Tshisekedi biso linga Félix Tshisekedi liyazo ba kisasa ba bovotaki kaka ye Fayulu ye mtazoki kongo mobimba Fayulu azana bato biso tovotaki oya biso tobeta tolo tovota président biso Fati tolinga ye tobunda mpona papa tovota papa zwate
batie bakale ekomi na tourne ezalaki moponami ya nzambe nzambe nde moto aponaki ye ata batiaki bakale nzambe alobi ye ata bakangi badusu 100 soki ebapasolela o nzela moto akokanga za te ata efayulu azoloba wana eloko te afanda kimia neti yo zela na neti yo nazomona mpenza elongi ya bato alamuka yo votaki fayulu te ngai navotaki fayulu te papa ngai navotaki félix biso toza bato ya mombele biso tobundi bitumba na idps mbula ebele mpo tozwa pouvoir nayebi te baparti ebele oyo ebunda lokola idps eza te oyo mpe bakufa oyo biso totikala mpe totikala sela donc ndenge bazolobaka bino nyonso na kisasa awa bovotaki kaka fayulu bakosi biso tozali na posa ke mwana mboka azwa pouvoir opposition ezwa pouvoir eloko nini fayulu azomona pasi soki lelo nani félix aza président eloko nini ye azomona pasi atika moninga asala mosala na ye ezali nzambe amoni mbula ebele toleli na congo nzambe aye kopangusa biso mpinzoli ngai nazoloba ngai naza moteke bazokosa o tribalisme ya epai wapi azali président ya mutu nyonso ya congo mobimba aye moko mpe papa nyonso ekutepe ya nzambe chilubati votaki ya fati biso nde tovotaki tiliba vote nayoki olobi keno kishase evotaki fayulu me ngai nakoregrete nango parce que jour ya prestation ya serment yo moko omonaki ville province ya kinshasa ezalaki bouge bato tu bazalaki pembepembe ezalaki peut-être kala keno soki parti au pouvoir au sortant et organiser meeting babis batransport ofele mais jour wana transport ozosala mosala nango à l'aise bato bazokende parler de la nation kokende kozonga na bafrère ya bapeuple yango moko mon frère s'il vous plaît on tozoloba boya le 15 février na Sainte-Thérèse tokolakisaki no bakolo masolo bakolo mas nde jour yango koyebana keno effectivement oyo senko abrikolaki oyo bakatumbi bazofinancer na bamédia internationaux po basala campagne contre idps nga nalobaka ngo boye oyo fayulu azosala oyo katumbi azosala oyo mbemba azosala oyo mbwisa na mwisa azosala oyo muzito azosala azobundisa idps azobundisa nde Etienne Tshisekedi mpe asonama parce que abundi mpo na état de droit ese katumbi kala ntango azalaki ayebaki mambo ya politike oyo ntango na état de droit ngokutu te abomisa histoire tobosanaka yango te mbemba de 30 oyo tolobaki ono oyo papa etienne alobaki eno tobima mpo torevandike droit na biso mbemba aloba nini mama papa batela mwana na yo soki te aosala nini akokutanga na nzela azalaki kaka nani lelo peuple oyo akanaka boma na ta wana boseni data yango tozoyebisa bango boye ndeko fayulu toyebi keno yo bazomanipule yo dayeri kutu mpo na nga nde naza boye esalanga mpasi parceke makambo osala efingisa nde église na bino philadelphie c'est-à-dire emonana deja keno paster na bino aza incapable même ya koreconcilie parce que makambo osalana esalamaka te esalamaka te efingisa même église or esengeli bozala ndeko moko tolobi boye toza na ntango kabwana te oyo nyonso tokoyela biso message po biso tokabwana mutu wana akomona biso na nzela na ye akomona bilenge na nzela na ye oza na question batina lelo ezalaki kitoko mingi ezalaki molai mingi te ezalaki mokuse mais ezalaki condensé secrétaire général adjoint ayaki mpona korassembler batroupe d'abord après victoire monene boye fo bakutana bapartage mais il était aussi surtout question ya kokebisa mpona banguna baza na esengo te na ndenge oyo biso tozwi boye tozo kaka banungunungu mais bacombattant bazala vigilant mpona kodécourage babeleité nyonso oyo elingi esalama autour de ça bokonzi na biso aza important bani mosala na ye très bien bato baza kolobaloba o non bamosusu bazwi misala o non non jusque là bato bazwi poste ezali directeur ya cabinet na adjoint na ye
na chargé la sécurité mais tout le reste ya makambo ezali awa ezali awa na secrétariat général donc bato bazala calme UDPS akobosana baoyo ya ye te na chaque niveau bakose retrouver et puis mobilisation esengami po te baparlementaire debout bisika tu bazali bazala debout ndenge bazalaka debout po tozwa bokonzi oyo bazala su debout po na koconserve yango bazala na bokebi baza kolala na lisu moko mosusu ezala ya kolamuka parce que balamuka baza bibaluka baza kobaluka batiaka badésordre alors ta badésordre eza lisusu te. Ok, mais diaspora na moni on dirait comme camp par camp kokabona te diaspora comme on a posé la question tozomona baekiri ekomi ebele vient na biso ya journaliste oyo nani wechi ayene groupe na ye kabasele équipe na ye na bino na kati finalement boza wapi? Non, diaspora eza monene mais il faut ça un peu moins différence diaspora ya IDPS na diaspora nyonso ya Congo diaspora IDPS eza discipliné ezali wana bozomona yango avec Kabasele comme coordonnateur nalobi komba motu te nabi ezali discipliné bozomona mais so moni moto aza kosagite eza mpe ndenge tozali Congo boye eza Congo bao basagitaka na mais diaspora IDPS eza posé masolo ezokende kitoko boboni lancement ya assainissement intervention rapide lancement ya intervention rapide pour l'assainissement. nayebi bamakambo eza ebele eza bainitiative ekozela ebele problème eza te mais diaspora ezali monene mais IDPS baza posé. Ok, mot de la fin. Non, on va couler dans les camarades, on dirait, hein? Non, on va par rapport au lobby qui est diaspora et Kabani. On a plus exemple par rapport à Yamoko président. Moni, tout ça, exemple Libalé. Tono Tony Mafuta, na Oisa Kolele. So ba tindiki yango, Tony Mafuta, et Yaga Malembe, mais Oisa Mafuta, tu vas kele belé. Oh, bah, Kaisaki qui va comme Kalelo, vas-y, Misala, et la passe. Parce que le président a lobby Boya, Boya qui a vaincu la diaspora, oh, Boyebi, Kuna, et pas la poto, Boya Kosangisa, là, oh, Bazali, Awa, tout ça là. Ils ont dit que Boya, au Komika Kalelo, comme son ministre, le monde Baton Bazali, il peut les caisser. Des Bolobaka qui peut les caisser, ça, c'est pas l'ordre. Le risque que Moussou Bayawa, qu'on s'en rappelle comme moi passé, non? Mais c'est ça, il faut se préparer avant Roya. Nous sommes à vitesse, c'est ça. Les banda et banda va combattre nous sur Bazali Awa, Bafutaka, ticket na Bamomoko, Lipa na Bamomoko, Yoko Uta Poto, Oye Awa, Bafute l'hôtel, Balé Sayo, non, on a bêti ma bête. N'est-ce pas comme Béatrice, il semble que débordement, facture, Bana Poto. Oui, vous réveillez. Vous réveillez, mais vous allez que Gilbert Alobaki, il faut discipline. On dit le président Zolobate, président Zalibon, Bazalaboni, Moko. Mais vous allez président, il y a combien de temps Makele, mais Kofi Alobanini, le côté Yagapi, mais vérité Yagamakolo, mais comme on a toujours, et puis c'est tout, Boigna. Merci. Pour nous, tout le monde, mot de la fin. Mot de la fin, à travers le monde, hein, bien sûr. Bon, Batutu, surtout à diaspora, Tokendaga na poto, pona koluka, Tokendaga pona makambo ebele, mais tango ya kotonga mboka ekoki. Fati azana besoin ya batuno soboya, boya na ba initiative, boya na ba makanisa sika, po to selisa mboka na biso mboka eza vraiment par terre. Donc, ce qui te kotonga ngote, tozela te ke oh non soki nani akakosala biso yango boya bandeko bazozela eza facilité toza sur le terrain mais il faut venir se battre pour totoka Congo alobi. Merci. Mon impression sur l'exposé de cette matinée politique de Augustin Kabouya, j'ai retenu 3 ou 4 leçons. D'une part, il a démontré que Félix Tshisekedi a été régulièrement élu. Tout ce qui s'est dit autour
qu'il n'a pas été élu, c'est du mensonge. Et de deux, l'UDPS a une longue histoire. Que tu sais que l'histoire élu président de la République, ce n'est que la justice. Et enfin, tout ce qui s'est dit aujourd'hui rentre dans les bobards de ceux-là qui ont rejoint les rangs de l'opposition à 2 heures du matin, notamment notre ami Katumbi, qui n'a pas l'histoire de l'opposition. Il émerge parce qu'il sait distribuer des bonbons. Et les Congolais, étant ce qu'ils sont, ils mordent dans les bonbons. Voilà. Et enfin, le grand rendez-vous, le 15 février, à Ndili Sainte-Thérèse, où il y aura manifestation et la commémoration de l'anniversaire de l'UDPS. Que j'ai retenu de cette matinée politique. Absolument. Nous serions là. Merci beaucoup. Voilà. Merci Nabino Toubotali, Tindika Yalelo, je crois, bon c'est pas la riche en images, Botali ba image, et puis merci na président Nico Business Card, donc il a commis à sponsoriser Bisso, donc il a qu'à Tindika TV, donc ba sport ba Nikoleka, yope ko hésiter yaka na ba sport na yo toujours pour awande image kitoko Tindika à la une. Soko olegina tindika te okolega lisusu wapi. Merci na Dengi Mayar Montana, merci na Isabelle Moulolo na Belgique, merci na bino tubolingaka tindika en général, papika moi si mende na bino yo ya YouTube en particulier ba fingi mokonzi boye bisangai numéro za na affiché, même numéro na sera na WhatsApp, beaucoup en contact bobenga na koleka kaka na ibisie o yaza nango besoin réplique dans l'immédiat et qu'on rate tout. Merci à trop dans Bakonzi ya Tindika télévision to kaboni na nzoto mena molimu tuzana binon kolonga nanga awa na do kende siko epa ya mama oyo mokonzi ya mboka azongisilie lopango na ye babwaki biloko libanda na ba gang, donc on avait comme RMO comme au Far West, donc gangsterisme les cas qui moi trop, donc mokonzi ya mboka lobi zonga na ndako na yo boye bisa muto ya bengana ki mama wana aya kolukanga mokonzi mboka ngana eto solola yoko kende na ebiti. Voilà, merci à toi na bino nyonso, en tout cas bandeko tout ya lamuka na linga kabino trop autre que intérêt général parce que mboke bongi bandeko na ba bongi tala ka petit frère nanga propre dans la France, petit frère propre na otanga kombo na eti mais yé azakani na lamuka na pekisa ete tara petit frère comme benganga jabe vieux yo ça va côté couler côté ba IDPS wana vie na boule vieux hein tala ku mamba tala ku kunseki ngabi pesi wana ki yakadi pesi okomlo ba yakadi bi mukolonini tala ku mamba tala ku nseki donc ba prendre lo ki yakakona na France mais ara ba langue na biso mais petit na tellement côté na lamuka na moni tala ku mamba tala ku nseki ba petit so le ba bungote tala kumasa tala kumfinda omuntu za bantando nakuna tala kunseki tala kumamba mamba ça dit de l'eau mai. Voilà, donc petit na ngaba mtalamuka mais ne pas zoka mo ba passer parce que azuité petit frère mes familles ko panzana te zaka bande ko mutu na choix na ye na ko pe obligé petit na ngate ke akotaka na UDPS ils ala raté mais to lingine intérêt général bolingo mibeko ezala bomoko ezala to pesa chance na fachi président na biso ya jeune président ya Ngambe après Mobutu yeti na musée tala be Ngambe aboy bazwi mboka na plaisir na ba photo abaka liboso ne Mobutu azalaka kongo zonga na valeur nango akita la bana ba soda bomoni tala ba soda vi bazalaki nango bino bolingi siko ba investisseur ba yate ba bana ba soda ba vanda akala mabele batanga bien te yango bolingi on ezali sorcellerie photo sambela pona bino prochainement na yana esu ya pembe na kupupula milimo nyoso mabe ezana bato to kanisa mo pona Kongo mpeve zambi mukungwa Yesu vaika. Merci et monsieur Sini. Une pour les meilleurs, Nico Business Car number 1, Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs, oui les meilleurs, oui les meilleurs. Nico Business l'exemple, oui l'exemple, oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeunesse.
Jérusalem Nico Business Car nalobi boya awawa bokozala desite mituka nyonso confort garantie assurée kilométrage normal bamituka yote na prix ya bien en plus incomparable prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car tukuna importe miotoka ya kuachana kisha ekunafanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekunauzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba tuko ku numero 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Utamu, utamu.